Tozo Yangoma, parole n'est pas nayo. Yeah, merci beaucoup, Newsva. Je crois que Botiga Montalo Bakimia, Botiga Montalo Bakimia. Yeah, Batumusufu Zongi Sarabango, peut-être Babane Mama musique en Kalamingite. Il faut Zongi Sabango. Je crois que Alexis Wetina Marcaus Mutabanda Rosala ba émission au fin Batu na télévision za Marcaus. Bison Stomona ndenga zo interpréter ndenga loba pona Kofi et makamyo so bimisara. Et Mutauto benga mambi la belle petit wana. Mambi la belle azam mama na e. Amkolo. Vous comprenez, c'est l'orchestre na Congo, oyo est recruté ba impoli na kati orchestre ezara G7. O bazope batona ba impoli ba pesa bango ba grade. Vous comprenez? Fali pour pas depuis Amankaka Jules Kibens pas à liberté. Azalaka travailleur na kati BCBG ndenge payé pas à qui travailleur na kati quartier latin. Basaka ba attaque entre bango na bango ba travailleur. Vous comprenez ndé les cas. Mais tout le monde a un leader. Abenga jibe pena ni amawana libumunene. Vous comprenez? Tout le monde a un leader, à la chanson pour nous critiquer et sika outa. Ko tia mutona loko la vieille jaloux a dû décorer, a tia mutu place fana a présenter et sika ya outa. Tout le monde a leader na 2015 avant de la plateau télévision premier soin a finga. A finga tu vas me mettre en prison. Tout le monde. Vous comprenez? C'est Rwanda qui nous piana na bandi ba émission te. Si Rwanda, Jaël Chona bandi makamba finga te, Alexis Wetazata, ni balite yakanda, ni ba gouv les Gaulois, ni ba nanyo ba musée kindingu. Vous comprenez? Tout le monde un leader na plateau so finga. Ti ba mema na prison. Vous comprenez? Tout le monde. Ba waze ko bazate témoin ba sala ba loba makambo ke bisunga na sala ke na bunda na pour que makambo ne soit le cas bien ala na prison te. Vous comprenez? Tout le monde a besoin de surtout. Fallait aller dans une émission depuis banda carrière solo na eti lelo atikala jamais kolega na plateau télévision a finga. A salara le passé, ou on a le passé et depuis banda carrière na solo atikala jamais rosa subabe. Vous comprenez? Et un abino. Waza Marcaus. Rôle les alaranines, na kati orchestre, si ko finga rat. Et Richard Lati Kitoko, alati fait seleke na munene te. Vous comprenez yangwana, alati fait sa taille, si elle encore na EPP si Kitoko. Alati sapato munene te. Oh, alata numéro 40, kuna rebeta numéro, akeko chaussée numéro 46 to 50. Et bien matala gaillard. Vous comprenez? Alati a respecté climat. Tout le monde a ba mususu ezala hiver, ezana été. Ya beta ka ba manteau ba marka ous. Bamaka ya baris sonné minene wana azotoka na podium. Vous comprenez? À respecter climat eza bongo leader nde foko lata bongo. Alati chapeau kitoko, alati veste ne kitoko, ayembi kitoko, aningisi ye bien na yekutu. Na Zenith na kombo netikali ba musu babeta wana ba kombo na ngoi banaka te. Ya beta Zenith. Mais pas fanatique, tout na leader na bango. C'est ma connexion dans mais écoute difficulté à yoka ya. Ya. OK na siko. Connexion zo rendre biso na difficulté peut-être à comprendre ma muso ko ngolo ba pozo kala ouais. Ezo kala OK. Mais ça mutu musaloba comme ça bon sa connexion na ngai et bon na kozongela bino. Merci mignon toujours bien. Merci encore. Non analyse. Au monde var au moni koto j'ai d'esprit zo le bakeno ba wara ba finga kapso ta ben polité. So ton éducation papa na biso fali. Ta ben polité. Bango ba mesana soki kaka fali a komi bien na moto. Moto na komi mobile obenga kawana o bango ba benga kana comprendre kaka. Mwena lo bana panel na ote. Soki ka fali a komi bien na moto na komi mwana mosala fali. Mais bango l'air soleil azalaka. Ba blanc na bazali. Wana de ba vrai esprit na bango. Est-ce que var depuis au Vanziboy au salaka panel na oso mona que warrior moko azo finga soleil pas soleil amataki na podium ya ferry
Comment finga soleil? Jamais. Tala bango. Soki mutati te mena tina elongi na ye. Hein? Elongi nan? Elongi moto wana o bazo finga na panel na ye, ndenge bazo ko finga même innocent. Pas la innocent matika côté à Wata. Lobi na zaki na concert à Wata. Yoka comportement ba gaulois. Comportement ba ya ba jeu d'esprit. Yoka, boyoka. Solidarité za raté. Il n'ose pas quand les concert à Moutagana et Libola maman na yo. Kata. Est-ce que c'est normal ba gaulois? Zamba. Soki otie temera tie vidéo bato tu batali bato waki na panel wana. Tana vidéo mama na ye tie ba bêtise. Kapona mati ko ta héritier. Kanga sontia vidéo bana ba otala live oyo bana ba otala live kanga ka sontia vidéo. Te soki na tie vidéo na tia na son. Tia non vidéo nan. Na tia na son. Parce que trop c'est trop. Bon tiens ngona ba yo so mana waro na zo finga moto bwi. Waro na finga soleil. Tu l'as dit d'écouter. Ba maman ba papa bo tia be écouter pour na ba. Ko saka bato trop. Bozela sikoyo. Kata boti. Na landa bino même si na yebi na yebi trop internet ité. Mbalo na koma na dieu eloko na tindi kata. Excellence mawa. Excellence yo moto. Eza mufinu kwa Londres. Excellence yo moto. Tala bato afinga bilo yebi moto non? Ah, ya finga nga fort pe. Yoka. Pata barkolo lo kuta ya bisote yoka. Non, pardon, c'est bon. Pardon. Quand tu comprends, mignon, pardon. Tata, pas bato ba yoka. Ba yoka comportement ba gaulois. Mignon, merci, c'est bon mignon. C'est bon, tu comprends mignon, merci, mignon. Merci. Mignon, c'est bon, il y a une caméra. D'accord. Merci, mignon, merci. Merci. Pourquoi il y a une mignon caméra, pardon. D'accord. Après, yo so mona ouereur, moi ka finga soleil ou bien finga blanc na bongo. Mais ba finga ka hier na butu bango tout. Ba j'ai d'esprit tout ba ki kuna na likolo. Siko bosa na boya ka pona nini. Siko boya wa kota var, bon mo kosa, biso tali bien éduqué. Tel père, tel fils, Nakiti. Je suis bavard. Tout le monde a makambo, hein? Naku tunasana video na mobimba na bato ne soba zaki na live wa. Yangoma. Ngombe fotindela nga. Nazana ngo. Va. Bien, pour nga na ju parole. Après excellence aujourd'hui mon temi va. Tout ça l'exemple, tout ça on a dit que vous avez moi jamais tout sur la mon tata. Webi ko fingo baloba, fallait fingi nana fingi, tout ça clair. Fallait na carrière solo na ye. Je parle na préciser bien, carrière solo ya fallait. Bo pesi sou malangwa maloba. Malangwa otaki jeu d'esprit. Carrière solo ya fallait. Botangela ngai là je mets ma main à couper soit na TikTok na ngai soki bo monisi bo elinga vidéo ya carrière solo ya fali azo finga na longo na TikTok na ngai ezati. Pardon Calcio nga le belo mon vite fait. Junior Bouton na bi goza en na live Hollanda live oyo. Junior Bouton un moment Junior ndeboara na ba live na bino Junior yo po beta bambodi ya makasi ya kilo mais Junior Bouton et ya na oma mandule tout ça rappel vino na makambango ezo bimsa biso ndeti tuza bato maile te mais tuza maile et comment bimsa biso ndeti to leka na bande de l'école te mais to leka na baba de l'école et moni babilo ko mosusu ya kokoma na ba insanité Junior Bouton bande ndeko na ngana so Junior ozana na sozo kanga ezo soigner image ya artiste te aujourd'hui sans te mentir Junior kombo ya ba Gaulois ekomi ndeti kombo ya babata mafinga soko mutalobe za Gaulois bakoma zobino ka ndeti bofinga ka bato mais pendant que kombo ya Gaulois za rabongo te signification ya kombo Gaulois les arabongo te je pense que ba français ba ngomo ba yebi Gaulois soko lingo laksani je parle bien ba français ba yebi Gaulois soko lingo laksani mais d'autre part Junior bon kono bo laver nanu image nanu hein un moment image pe ya moto za important to image ya ba fanatique et ça important
soki baotanga mpe batanga mpe na casquette batanga bino mpe na casquette moko ya bien boluka moyen moko boye bobongisa image innocent ya kofinga ye mpe na boye mpe na président Kalcho avancé après bino moko bokoya koloba bapatu basalaka bapanel bosalaka boye bozalaka contraire bolingaka faire egola te pendant que bino moko nde bozosala bato bayina faire egola bino moko bagaulois d'autres pas en général d'autres gaulois bazosala bato bayina faire to bayina certaines fanatiques ya faire na ba sortir to na ba maloba na bino aujourd'hui soko sali live fingi yeba ke yozo kanisa ke live ozaka yo moko 0 personne o ko fungula live o monika toza 2 personnes mais oyebi te ba o ba otalo na fenêtre so baza combien aujourd'hui o sali live oza 2 personnes mais na fenêtre baza 1 cas o sali live oza 3 personnes mais na fenêtre toza kuna bo 5 cas toza na fenêtre au lobby au Kambukan, au lobby ka esili ka beme, il y a des gens au bazuyo ka mo ba parti au lobby ki wana ba garder na bangwa. Il faut vraiment faire attention malgré ça na musique mais to commis d'autre part ya ko niata ba éducation ba parents na biso ba pesi biso par rapport à faire fali héritier, on veut sortir ba bilo au monde au ba éduca biso te to commis comme ba impoli. Dans les pambarabe to commis comme ba impoli pour na faire fali héritier Fabregas. Un moment Inosbi a kenana fali mabe mais Inosbi no a kenana fere mabeti ça biso tout oye bien cause la clair to bombelo remonte Inosbi a kenana fali mabe mais Inosbi a tiré ko kenana fere mabeti a tiré ko kenana fere pikente koko mana niveau boe pena Inosbi a respecté a fere makasi Kalcho je continue papa na kangi micro moni ta oyo Julie oyo mosu yeso lobeke non ndo lobi bongo kufi va okufo ke ye o do pesa conseil na bato lo do pesa conseil makelele ya fourmi na zanu o yebi zanu no zanu ya munene sutaka zanu ya munene bo fourmi zana sa zo ganga bonia cha zo ganga na oyo kai o wanti makelele ya fourmi na zanu conseil opesho makelele ya fourmi na zanu mutako yoka zana ite pour ngai o ba wasa uzamu frère basime institution basime mokonza mboka frère bonga na yo to za biso kaka bafinga mokonza bakoma batananga un congolais ya lelo akoma mutu ya nanga pona mama musique yo zuite on pesa mon conseil batika bongo frère quand nous abou emsu kuna benda ba finga na bon kise ba bata ku bata conseil te non bazaka bon na vie na bango conséquence mo en fait ba bata batu moko problème sur moni mwana 5 ans mwana il y a 30 ans bon jeune garçon de 30 ans il y a 32 ans 33 ans ce qui ba conseil ya bato yo ki ngote batika ka ye ko problème sur komelie ye moko conseil comme problème komelinga na changer na ba ajo mutoka junior buto ko changer na conseil na ajo tata mukolo ki nda zabonga ata mukolo junior buto mukolo combien de conseils yoka na vina changa tika ya panenda ko changer makila fomi na zanu tika e ba finga ba continuer ba video tika la ke ngalo na mi yoka ki na YouTube na yo fa na mo video na etika livi mobimba o mi yoka ki yo o mi yoka ki na mi yoka na tika na YouTube o lo ba ipe bien o mi yoka ki na bonga ngam na koyeba ngana bona lo bien ba te ba otala bonne bakofinga Davie yo lobi bien yo pas no monique na lobi bien so ba yo comme j'ai d'esprit ye boka bani ko misamba o na lobaki bien na chimie non chimie de celle qui a comme mituna quand je lobi bien chimie ya mo atoto ya ko loba frère muta finga na ye ça problème na Italie ye mo ka romiye bana mukolochi mutasomela muninga biloko lenda ko tokenda bakayuti to bafuta biso mundela futa biso salaire esa benga avant zo par na yo popese junior bouton conseil non a opesa nga junior bouton to tina so marambwana nenga lo babuniva il paraît to mata wi bosala promotion ya kafu soleil ni la concert il paraît te wana ja solo te na chi paraît pona bo changa na munene te ngamona je connais nazo reconnaître un peu ngapela nga sala promotion et voilà nous sommes tous sala que concert ya soleil batu ba yiba que concert soleil au concert merci to força bino na ba panel na biso pendant que bino kutu rien à voir merci
conseil wana ou bo pesa bistoke na ba panel conseil wana kende ezaka nile nana soutenir Soleil époque wana mission ne na ko soutenir Soleil il paraît ça ferriti api bien on a page na il paraît bien on a page na Facebook sur Yanino qui a soutenu moi na Maïba qui na concert na ferré non so na moto yo ba soutenir conseil ebeti na moto ba soutenir conseil kufi ke anilango so bombo ba mama ba banga panan soki oyebi place osate place okende oyeba na yote place où tu soko yebite place ali boso na oyeba na yote bulu yeke ya vie frère on va to sala mamoni ya lo frère ngana miyoka ki ya na mi ngai kalchoko na miyoki na bi es na lobi bien na ekomo travailler ngana mutu so na komo lo basiko soki batu ba otala ngana na ba commenter avant ba kofinga ngandenge nini ça veut dire frère toi ba mamoni to loba omoni capacité ni to lobaka mutu azana se aotala ki kalchu mayele ni yangoyo soko lobi buzoba kalcho kana buzoba na chika makapasa mayele na suksoka wana frère toi ba mano poto sepe saka mukili tena ba sentiment ka boyo macho lobi frère Soleil ba soutenir ya ba loba bokene ba gola ba pili ba page na ba nini Soleil ni la concert tout le monde a ba panel ba ta ba yebi ko Soleil ni la concert frère yo mo ruta bo toka na ba promotion na mona bat na bo toka fort Soleil ni la concert mais na moto ruta beti ba pesi soutien pa bande ko na yeke no to kuta na kuna frère et on est choboti bana 5 mère ami no za na soti pi petit no soti masana za na fête moi mariage no a ben sibino libota maboya bosa na bana 5 na yo papa na mbosa li 7 boke jour a fête bana mi 7 ba bito ke na biso fêtité bokika na yo na papa na bana mibale o sani na bana no finga bango bakena bongo babuna bango uso ba pesi ba question bongo personnel qui c'est et ça va warrior belé fallait le bec no to ki ne concert moi na mai bani bu fallait pesa mutu mbongo te or so ma bia ki ne concert mais non et on ko mamu po e ko mamu na ngai mo calge privé na kende ou pas so na kete et ça problémité comme si Richard n'a pas ça venir ba fo mutu na ba moi na mai ki ba fox non ba spiritas si na ba conseiller poli do y concert ya comment il y a double stade de France té poli do aza spiritas ya makila fala pesa Richard pesa modo de ba spiritas no sto kuta na kuna na stade de France poli do ya de suma beni sur poli do va promener pour aibi ba pourquoi ya qui va promener personnel su binu bodo sekani na bato banile na muto abeti suto saba tout ça banalise ngo ke no to so la mito na biso bongo na biso e so la ke no muto ayete pour na boyeboy tra conseil bete pour na muto anile pour na bomi binu bozu yaka bodo seka si seka bo se consoler ba mona binu beka na bo sana mamu frère ngai kalso na ko rappeler binu ke bo bete bo anile conseil na Isa na nino na Londres ou na UK. Bo pese ba région na bino bo pese ba région il paraît que Ebola biso na double et les beaux soldats 20 000 places OK 40 000 places to ka la parole là to ka la parole et bah pour na vidéo pour na chiter na ngai en fait Junior Bouton au mati na bi koza golwa nogo conseil au var a pesho koyo wana ngote kanga matoi et mérite na ngopa na yote Zamba na biso dondo macho lo beno monso lo makolo ba ma concert na ki Zamba ba oui mona na so vérité chino Zamba do yo na ajo sana ngo combien de concerts on a vu na yo ke ya vendre go changer yo faut changer faut yo mo concert ne ça que no ono salo eza mabe na tika na ba concert yo katina ajo no yo concert ba oui. C'est bon. Excellence. Yozo Kima. Zamba, na, news va, na gozo motion. Ouais, motion vite fait, ouais. Ouais, Bozo kanga. Tozo gayo. Ya, kata o cop na news va. Na tia bateau bazana panel, na bateau ba olanda biso na ba o ba na fenêtre, na tia bango nyonso. Donc bango nyonso. Lelo biso no sotoza so nzamba lobi asalela na vie entre carrière il y a deux musiciens nzamba salela na vie ulingi nzamba salela le rôle à ferré toi salela le rôle à fali na ba goloa na ba warrior
au préféré na wana tina Junior Bouton na bikaza golo nzamba sengyo ke olingi na idée yo ozala ona idée na vie le roi carrière ya musicien nini yo Junior Bouton wana question wana na ebi oyo répondre voilà peut-être ozala vrai ke nzamba lobi lelo OK na ndimi na salela yo mais olingi na selo le roi carrière ya nani na deux musiciens wana Junior Bouton toujours gayo hein moto atembe yoza sona mati bon posaka ba question et dans notre question so peut nous répondre nous tes dans notre question mais yo mo webi kati mutoponi na mutema no yebi nzamba zo kawe makambo zo loba nzamba oyo kayo o ni nzamba selo na kawe oza mutu ofo benda la débat bato so mususu donc na bité venu wana ba pa venu wana na peso a réponse Junior Bouton binza mazoyo kayo eza pe na ndenge na ye alinga kanina kanina ko bazo seka na ye papa changer ngala zui conseil à changer bon ngala pona na peso réponse na pona pas pervé na te sona sugara wana bayokio njamba yokingai OK merci changer bon toza malangwa apoto zongla ya ngoma apoto toza moi je veux juste poser une question toute simple insulte wana oyo bazobeta Inos B et baxeli faire égal neti nini na carrière ne question simple. La logique des choses, moi je peux te répondre, ça ajoute rien du tout dans la carrière à faire. Insulte wana nde bati bazo finga Inos wana bazo finga le mamane. Alors quoi ya sur yango? Lobi so artiste abenge ayo beta featuring boy. Ba banini ba ko finga lisusu. Yo, hey to lobi po nda azana yebi ke pona sala bato pass il faut na kende ngambo. Parce que lobi so ra ya bandi ko lobela vient na efanju. Maoka ba ondolela lisusu basangani po babundisaka artiste na biso omoni makambo na zolo bake bandeko na biso oyo tali les motivateurs bazo vivre le roi va vivre na planète moko na biso te c'est chaud. Qu'est-ce que artiste a gagné na refingela ke ba mama bato qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Heureusement que yemo boya ga lobi bato ba finga ngala ba fan nete motika musicien bato ali lobi boza ba fan nete bolingi nini. Pourquoi vous avez attaché image naie et vous avez créé un conflit où il y a 5 bino bolo qui a été. Mouta boy naie le bateau tout ba fingaka. Baza ba fan nangate. Mais vous avez collé nini. Hein? Moi je comprends pas les gars. Je sais pas kala ko finga zalaka mutelo ka stoni mutazo banga ba yeba ka fingaka. Lelo comme le rôle diplôme d'état. Il faut monde entier yeba ke ngana za mutama finga. Et puis vous avez séparé. Mais je comprends pas news. Tant que vous avez na Congo, limbisanga na tuna yo parce que yo zala no ouvert d'esprit. Tant que vous avez na Congo. Bondo finga bona balabala bomo normal. Papa eba non neni nga bayo kaka ke na finga ki yaya quartier mais problème papa. Pas problème. Ne boya ba Europe boye. Boya parce que boba ndoko finga bande ko na quartier, to boya parce que bobundana na ba vina bino po boya luka ba. Ndake de no abundana vina e pa yo luka. Sikoyo ma finga oyo bokoma obimisela biso awa. Oyo komi lokola ba nzembo ya Ferry, ba nzembo Fali, ba nzembo ya ba Gibson, ils ont bénéficié nani parce que eux là-bas dans un hôtel, fallait même être ma finga et nani a bénéficié na makambo mututé. Mais tant que bon na ki bozo sala makambu ils ont profité même peut faire réseau bénéficier na ngote news ngana ndora musique à faire likola ba bêtise oyo ya ko finga ba mama oyo na c'est des abonnés na compte na Spotify na yoka keli soute de na kendaka ba concert na suite décision de avant na concert à faire na ko kendaka li soute. Et puis je suis pas le seul. Ces gars sont en train de radicaliser les gens contre Ferry, mais ils se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte. C'est ça le mal en fait. Bah on comprend que bazo bébé ça doit ma contre artiste na bango. Bah bazo quand bazo sungai. Oh bazo bébé ça rabatune contre yé. Lelo ba wera sonic bazala rali souté. 20 000 places pour galérer pour son baba billet. Là bazo perdre sous ba tigre. Ici pour perdre ma spiritas. Lobi bo qui finga pe JDT. Pour ici pour ça la rango mais il y a chacun qui parle ma kambouté. Kapoya Jackie, c'est quelqu'un qui est grand d'esprit à qui par la bêtise au thé. Sera talarande banara au finga et n'enga s'affichera na aigle. Ne le loyer pas pousser dans la soupe mais artiste été. Mais à qui par été moi via bateau. Tout bino bozo finga. Viens quadra coûte ici bo finga. Jour à bimisara mo Golgotha.
Yepeka po, via ngope, moi, Jean. Mais sur les arabes, quadre, il y a 20 ans. Les lobes européens, ça n'a pas mené. Mais ils ont été habinotés, batata mi bimba bozana bana, bozo. So nega bo finga bo, yo moko koti na panel oki mwana nazo finga bongo. J'espère que bo betele maboko quand même. News. On va dire na live bo yo papa wana, moi no pas matise na live, ma finga yo zo bimisa, moi no pas zo bimisa. Bébé gladiator. Réaction no ezandeni. Oh ba que na bon code 16 activé. To oro tilika. Bon mais tu n'as pas question wana quelque chose. Hein? Beaucoup là dit. Bah d'abord on a âge au yoga live. Bon tika ba aventure les gars, ça musique té les finga mo rebeta la musique exacte dans le monde. Et puis na ka biso wala boté polémique rebeta la musique. Polémique so ka ba no beta musique. Lombo comme carrière ne suka ouais. Ba tu no so ba la polémique akala. Ba na génération ba fali na fait. Ba ça ouais. Oh bah ça la polémique le roi ba Jordan Kousa do finga jibe na ba plateau. Carrière ne suki ouais. Ce polémique va no beta musique. Et suki na mama les courbe. Ma chérie les courbe. Viens on a ça la live va beta 20 personnes. Mais vous comprenez que polémique ça la musique était et encore pire ma finga. To lo bangu na langue nini? Hein? D'ailleurs on ta confiance t'es. Non, le bon on a langue nini bazo expliquer bino que makambo bozo sala wana et ça incivisme ça n'a rien bozo salir image à ba congolais et nous tous on est congolais et bozo refléter image na biso tout et d'autres personnes bazo ba teke makambo bozo sala bozo représenter artiste mo boy ba kan sa biso tout on ndenge moko et c'est triste les gars réveillez-vous botika ba bêtises c'est pas bon oh OK na suki na wana pour l'instant na yo kana bande na wana yito ka to bande mususu ba bandela na nzembo wana ah va na c'est émotion ouais na personne émotion junior connexion na ngezongia ah izongia et mwana ya mama les courbe bino wa to ngila ba problème pas Jordan Kousa et Jordan Kousa ya tsikala kana mama les courbe ma chérie les courbe Maman les courbe, ma chérie les courbe. Au junior, on monsieur, tout ça, yango ma connaissé bongi. Merci. Merci. Va, moi, ils ont ma casse. Tout le monde va tout le monde, tout c'est carrément trop té. Moi, ils ont ma casse trop. Ah, yo ligo sekate. Ah. Et tout c'est cas. Mais toujours toujours quand bien tout ganga té. Alors moi, je ganga pour le ganga. Ah, tout sur normal, tout c'est caché le roi, c'est là, ils ont mais ngapena va omoni lelo oyo na habité ya des warriors ba les kabena na ngai pete mutu na tema les cas vite fait za maman les kara na ça en live na ba tout ces cas souvent tu vois tout ces cas na mingi na vivre na sexa na nga pe humoriste na so la nino ko perdre siko nga so na za nini so mutu banino ngati otumu ngati na wana nga petit même bagola bango bayibi so mutu mo abetine lo entre bango na peu importe mutu nyonso so abetine na ya ramba mo na beta na leki so na beta so beta so emsu mabe yango etika na bango na so mutu banda kiti ngana banda ka mutu te bagola bayibi na babi pe tribe na banda na mutu te na zana ngaba donc bonne base na 600 na ba tout donc monti na matia bo se kasika na bino na bali na mutu te mais eux ça me passe na réalité on pété parce que ça na qui je pense que na to répondre mutu. Ah, yoga babi, on a un problème à parler. Non, papa, moi, il y a un peu. S'il est à bâton, bracelet. Ça m'a dit ça. Ça m'a dit qu'il m'a dit qu'on a libre. On a un gaulois, on a libre. Tu vois? On a libre. On a ça, on a libre. Pendant que on a souvent, sauf que si on a lancé, la place, tout le monde a bimi. Pona mata, tu vois, na mata là parce que voilà, na mata. Naza libre papa, tu vois, je monte où je veux. Où je veux, na mata là, va gaulois, tout la finale na mata. Na mata pas mbasa na mata na ngai. So naza na tena mata. Vraiment, na libre. Parce que ndale sa ngaza te, ndasombe na plaza te, ndafuti na facture na été. Tu vois, même à ta partie c'est parce que parce que ça va ngai le monter. Asa na kana ningi na libre. Mais juste que non, par rapport à tout à l'heure, le soleil Wanga, ton père avait acheté une page T. Il y a des différents pages T, affiché à qualité. Dans la salle à tout live, moi, tout. Dans ces pays là, tu vois, il y a des gars qui te mettent là, ah yo, finir à faire. Tu vois, dans ces pays là, c'est
Soleil Wanga, je sais tout ce qu'il a fait, tout ça. Après ça, il va pas disponibilité. Mais retour, mais ça m'a dit. Mais après, juste après, déplique, ma fiche à déplique. On va d'accord dans le on va ficher Marie-Paul dans la page. On va d'accord dans le thé. Il y a des gars qui savent, Bachara Soleil, il va dans la page, à pas RPT. Ni dans la story, ni Bachara été. Donc, tu peux aller chercher dans la page à faire au petit na date à Soleil, bon, on a Soleil Wanga Zana été. Dans sa live, on a CP la radio. La Soleil Wanga dans vie dans la CP la montée. Donc, il va ficher à Soleil Wanga té. Après, voilà, il n'est pas rancunier, c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il est terminé en montée. Peut-être on va plus tard, voilà, les canaux, les artistes, tu vois, et les canaux, ils ont Paris, il y a un concert. Pendant que il y a une autre subi. Dans mon pas seulement dans mon monté. Là, ma fille, dans mon bâti, parce que ma fille n'a pas hérité dans mon monté. Pendant qu'on peut ça va monter, non, mais pendant que ça va monter, mon tout ça, je fille, n'a pas de fille, ma caméra, et ça, à vie à mon toit. Mais là, il ne se fait pas dire que l'autre n'a fait. Il y a un sali live. Exemple, pendant que il n'a subi, n'a fait n'a été, mais n'a pas le bon camaro, boyé, tu n'as Nathalie ça y est, tu vois. N'a fait un maman, il n'a subi tout, impossible. N'a pas été le mot boyé, au devient un moment maudit, mais il y a un film à coup de thé. Tu vois, il y a un film à coup de thé. Parce qu'il y a des choses qui s'est passé, il fait un ça dans ma dynastie. À ça dans ma dynastie, nous sommes à Imana Rebouvar, et puis nous sommes à Longwa. Naebi bato inosbi paraîtrait ça ballon équipe a fait ballon là. Voilà, peut-être, voilà, merci. Peut-être il y a des groupes qui n'ont pas encore aussi en Navarre. Il y a des groupes peut-être en Kamon, nous sommes à Tima, des gérants montés. Il y a un peut-être qui va réagir bon. On a quoi on tout directement téléphone tout non pourquoi on réagir bon. Mais là on réagit bon, ça va foutre bon. Après voilà, peut-être par rapport à Yemo pourquoi raison on réagir bon. Maintenant, on va pas attaquer parce que musique au papa. Dans ça, un peu musique, hein. Dans ça, un peu musique, la musique est très compliquée. Elle est très compliquée. Moi, je vais faire une affaire sur la banque. Je suis évité. La musique est très compliquée. Je suis trop organe. Au perdre, le muscle, on a souffert dans son artiste en religieux. Tu vois? Un moment, un certain moment, tu auras maturité, tu vas dire. Nous sommes en ah, là, je suis dans la race. Junior toujours kayo. Papa, loba toujours kayo la na yango bati. Wana zo provoquer yo. Wana zo provoquer. Question. Ana question, comment question on poser la question ba ngati. Et azana question te, azo zela ta yango mazo zela payer pas répondre. Wana azo provoquer yo. Toujours kayo papa. Ndeti conseil ya Kofi o naki dobi avant Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, dans la concert à ING à Kofi. Et maintenant, après ING. Donc, ING, même si nous avons dit moi, personnellement, j'aime Kofi. J'aime Kofi, Kofi, Banda, pour moi, Kofi. Depuis même âge, dans 16 ans, Kofi. Je crois que le boss de la Kofi, Kotan, ils ont V12. Dans le concert à Kofi, dans le cas il y avait des spiritas, il y avait des villageois, il y avait aussi des valeurs dans le quartier. Ça y est, monsieur va filmer peu fille na bango. Na concert voilà tout c'est ngati ko fa boka biso libanga. Personne. Na ka gola moroté a boka biso ndewe ka boka to lina to sali sana ferigo la e pas na héritier. Na ka gola moroté na matoyi na ngana kati même ngaba la sala monté. Faire non jamais to senga ni passe la senga ti to senga ni passe ni pas Kofi. Concert bimi, na ki construit concert tu sais bien sur normal bimi. Et puis il y avait un live, j'ai vu un live du Gaulois et bandu ko beta Kofi les locaux. Ça va m'empêcher jusqu'aujourd'hui, hein. Ça va m'empêcher récemment. C'est vous qui bienvenue au Banda Kofi. Parce que là, le concert ici de Bimi, n'a pas tout concert de l'Ekaki, tout c'est un débat. Le concert de Bimi, n'a pas live, moi, vite fait, pour moi, des briefs, tout ça, les Ekaki, des Alavaka, mais ça va nous dégonner les Ekaki. J'ai vu des Gaulois, il y avait une Gaulois, Matia, tout ça, tout ça, comme tout c'est Kati. Mois d'hiver. Baba qui binoté, hein. Baba qui binoté. Il y a des Gaulois, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, Mataki, bah, dit qu'on fait un Kofi. Bah, fini, c'est dit, bah, fini, Kofi, non. Moi, je suis monté. La matinée, dit, non, arrêtez de faire ça. Tu as un problème à Kofi, Kofi n'a fait un problème. Arrêtez de faire ça. Tu as un problème, tu sais, Kofi, il va mater. Beaucoup n'a niveau, ni. Donc, ça s'est passé comme ça. Après, Kofi, il vient dans la vie, il a bu soit, il faut qu'on m'a souté, il a un sentiment, il n'y a pas de petit boulot, on a
Il y avait rien qui s'est passé au Kofi avec les Gaulois, non. Bandara Bongo, incompréhension, après voilà. Mais après Kofi, tout se passe bien. Moi, comme ça, Kofi, non, comme ça, Kofi, parce que je suis libre. Il y a les 12, je suis libre. Je l'aime aussi. Voilà, papa. Ok. Toujours, number one. Non, lobby, vous appelez un concert, Lelo. Toujours, un point de vue, nayo. Après, toujours, il y a ma connexion au milieu. Yes, bonsoir, news. Bon, avant na banana on lobé nanu bato yo ba congolais vraiment tout kota le concert avant. Pardon pina totika nino tuzu wana ya kotelemela telemara wana libanda. Oyo osombi biye na yo kota concert avant. En plus na mona otie concert ya héritier réussite ou pas. Bon, ngana opona ngana koloba eza réussite parce que abeti donc achaki date na et puis date na ye esimbi ndenge achaki yango na jour oyo pe achaki yango abeti baanile te na obenga o réussite sikoyo pona bato oyo bazoya kocompare ki oyo sala héritier etondi te eboyeboye sikoyo lokola eza zénith il faut sikoyo tozwa soi-disant bazénith na bango bauta kobeta tozwi baimage ya zénith na bango bauta kobeta so pe 13 ans passé tozwi yango na zénith ya héritier sikoyo tobandi kocompare na bato oyo bayaki. Parce que chaque mouton azoya kosala ba débat wana azana zénith na betaki. To bandis ko ba zénith ya bato bazo déclarer to bazo finga to bazo chola na oya héritier beti ko to bandi ko comparer na bato. Au mona ki héritier eza bato plus bato beleke ya oyo bato wana bazo ya koloba. Preuve ane so tadu zénith na bona uti kutolanda ngo lelo. Eza molili bato kutu bazo mona na te. Mais puis na époque wana na 13 ans wana ata katikati ya la moitié ya bato bakota kati. Donc malheureusement nazo kende concert soko ezalaki nazali na tana ngana ti la bino zeni bomona ata do zénith na bango ezalaka molili bato bazo ya ko défendre. Parce na otango soit disant zénith parce que petit lelo totika komona kombo ya mutu wana to ba fanatique no bazo finga zénith ya héritier totika pe komona kombo na zénith kuna te. Bon totie entre guillemets zénith wana baya nango balakisa biso plein nini oyo bango basala ki koleka héritier parce que avant koya il faut nanu avant koya ko comparer il faut zona oyo bino zénith botali yango ndenge ezalaki molili ba filma ba public te après ndesiko boye ko déclarer. Moi je crois que bato bazo souffrir nanu ñu ala analyse lobi ba vandeli héritier boye lelo pe bosomba ba méga pour na biso. Prochaine fois peut-être fallait azobeta bosombi pe ba méga pour na fali parce que bino faut to wana obungi adresse te. Pardon? Bino ba kombo bobengaka obungi adresse te. Na bunga ndeni. New Vars sorry. New Vars. Donc basomba ba méga pour na lelo. Basomba bina ba bino mo boyaka oloba fali na fere bazala lipasa te na pe nazala na lipasa te. Donc sorry. Donc bosomba ba méga lelo vraiment bokende kosomba ba méga bovanda pina bobanda koyoka bonyonga nde bonyonga epa héritier bonyonga lelo parce que toyebi ke bolanda biso malheureusement na essaie de la forêt tango ezala streaming parce que to lia bino pesa to lia oui pesa streaming na somba ta $10. Ouais, streaming est bien. Vraiment. Donc malheureusement, c'est simité parce que voilà ça le système streaming. Aux autres critiquer mais on somme que talaki. Donc il faut que tu streaming pendant surtout biso ba wera sonic $10 mais pour na bato ba critiquer ba tanga na $100 ba osomba na bango. Ba osomba. Ndeko ya streaming eza. Moi je ba streaming les akuna na sekuna ndeko na. C'est pas déjà là obi eza. Donc parce qu'il y a pas za membre ya ba koto pembeni ya c'est qu'ils ali. Donc pour na ngai ba wera sonic ba wario ba spiritas soit la na moins cher mais bato ba finga bato ba tira bango na 150. Tolia bango na mbongo. Tolia na bango mbongo. Moi je crois qu'à un certain moment il faut tout tika ba biloko tozo sala. Il faut tout tika. Donc je préfère que tu concert autant sur bat baye te me betami na concert au coup ata balance à pamba bat basaliti. Ata balance à pamba bat basaliti mais bazoya ko critiquer concert au bat basaline balance et puis ba beti yango. Il faut c'était moment to yoka soni. To yoka soni
yango na féliciter ba Spiritas et puis ben na osenga merci na ba Wario na ba Wera Sonic parce que musique ezalaka boy toyoke lengi ndenge Rita Bwaki Wera toyoke lengi makasi musique ebongaka bongo nde pa Bwaki les chevaliers oui et toyoke lengi leo pe Wera ndenge azabu arozongisela na asi arozongisela sur héritier sincère musique etambolaka bongo Wera pa Bwaka les chevaliers oui aroboka les chevaliers pe abwaka lisusu nani wata na kati kuna donc tout ça avoir appel sous ferre ye to bwaka ye lisusu te ye ya ofele ezate pona ye fa futa mbongo il va foutre un bon parce que vous to commence ko o ya rena grand Paris to commence to komika koto na ye babwaka ya to longola yango ata so to beta to longola yango so komika la place na to longoli yango donc bat boya ebele boya vraiment ebele boya bo mona pena bo surprise to lingana to salisana faire gola la salle na libo piquer ba crise abwaka na ete za pena to lingana to salisana fe Félix waze kwa wana to sepeli yate merci Nuva oui bato yo ba ya retard tala esusu bosi mata ba film ko ba telema libano donc malheureusement ngana ute kokoma malheureusement ngana ute kokoma kala mingi te na donc Belgique pe na maîtriser ngo bien penza te soki nazalaki penza na ebe Belgique na ngaso mbata balance voix nazo bele la penza bando ke boko ta bando ki mais malheureusement penza Belgique na ebe ngo penza bien te prochaine fois il faut tout somba balance voix to be la bato ba hôtel mawana parce qu'il faut bakota na bisayo to kota ton bo vimbisa salle ta salle ton d'avant quand artiste a respecté pe ba mbongo na bino c'est ça donc et puis après on a sur bimobo te musique on peut umeli ko umela ndenge nini parce que yo umeli di banda artiste aza na ngonga na ifo yemba sala banini was a préparer ki yo skozo ya na retard masolo franchement il faut tout changer mais on dirait no beta masolo te na vie mobimba ouais mais félicitations na Gogan bato baza balingi ba comparer na Gogan na Zenith na bango totala et puis so ezapé Zenith a solo so ezala ki enlever les rideaux matanga ti number one na ozoyo na zuya ba na junior bouton na lukina na golo moko na zona nani oyo nani na ozona cash flow photo ya awa mutu amuta présenter biso ba Zenith na bango c'est ça tu malangwa ou bien tu Cédric tu nani oyo nani ya ngoma soza na temps ya ngoma ye boulot za trop ou bien tu excellence mutu est-ce qu'on a ba Zenith na bango to comparer sur ba Zenith to comparer pour ba Zenith on a non après tout ça mutu na place ça c'est la 4 Zenith on comparer na wapi nan tokoya nango kaka tokoya ba Zenith kaka ba Zenith liboso te ya liboso wa liboso DJ Sukali o liboso ne tokoya nango après to comparer to tsango na mensa to iwera Zenith liboso abeta de Zenith ou bien plusieurs Zenith to jouer liboso kunika moko ya liboso ya date ya liboso to ye nango fali Zenith ka liboso to jouer faire Zenith liboso to jouer héritier Zenith to ye nango to tsango sko na mensa c'est ça to zipe akofia to bosa na fete akofia to lo bebelete mais ba élément o to zotia et lo ba plus que biso ba toloba oui c'est ça vraiment biso to lo ba pe vérité que o ezaki libulu oui so be molili eza ba bomangi mundu bata SNL ba bomangi munda que molili eza oui te non ça le lora bon number 1 na osala aussi OK merci na osala merci mais ngape la chose la banane ba osala biso live kuna na 4 kuna. Donc, je pense qu'il faut n'habiter peut-être il y a bateau tout live streaming eza yebisa ya batinde la lien na payer mon s'il te plaît. Ouais, OK na yebisa. Ouais, yebisa. Et puis je pense qu'à Zolanda pe biso hein na mona ki. Ah, ya Zolanda biso pe. Pour so live streaming eza botine la na payer pour na zo ba image propre na live streaming kuna za bien na tshona na YouTube. Ouais. C'est ça. Merci vraiment toi ya na les Zenith na biso. Kitoko, ya okay, merci. News va. Je crois que Bissonio surtout Toyebiawa.
makambo ndenge ezokende na yena no côté habillement ya Héritier Watanabe yo moko tala nanu ndengo che photo wana est-ce que news var to sur la vérité kolata mabe zala na ndeni elonga nazomi tuna question kolata mabe ezala na ndengeni kolata mabe zake artiste lati veste mais veste neza taille na été eleki maboko ekiti mulai pantalon munene ekiti na se ezo banate ke pantalon wana loketo wana est-ce que za loketo taille na ye alati chaussure eza tala gaya bozo bate artiste wana a chaussaka numéro combien mais Héritier ndenga lati veste wana ezo mona na taille na ye chapeau kitoko lunettes propre teinture ne yango wana ezo bima propre artiste azoyemba sko to ebité bango balingi alata ndenge nini pour que abima bien alata ndenge nini alata lokola pa fidedi alata lokola OK lien za na Facebook ya wera zana na talango yango aloba na tala lien alata ndenge nini abima lokola Kofiolo Mide o alata ki bubu to ebaki te so alata ki elamba nini o akenda ki concert à faire ko libumuno surtout libanda bango balingi alata bongo alata lokola Madilunde bande ko lata kana kala alata lokola Pepe Kale on comprend pas artiste alati bien ache bodine na kati ache cheneti na ye alati propre abimi abeti concert na leki sko mutalingi alata ndenge nini soki mutalobi ke artiste alati mabe il faut sikoya ko pesa biso par rapport à photo to mona yesu ko lingi fala alata ndenge nini aluki photo moko boye artiste moko boye ayena ngo moni ngalinga ki Héritier fala beta boye abima na image oyo ne place to ko ke oui ou cause en a raison. Pour batou bazo ko ke Héritier alati mabe est-ce que bango mona artiste mona alata na bien bango mona est-ce que artiste na bango alata na bien na ba concert news va o lobi solo moko kitoko mais to kende pe na ba concert ngo ya ba Zénith banani ba kombo na bango eza na mir il faut to banana nuana ah fali pour pas beta na Zénith est-ce que kombo na ye ko mama na mir e kombo mona ko mama na mir to moni entel siko soki ya bino ko mama na mir te photo banda ko ye bananu source pourquoi ya bino bobeta Zénith mais kombo ko mama te na ba archive pourquoi bino balongola bino do sala on appelle linga bino te ba combattre bino il faut maintenant ko finga saluana après siko to comprendre les toquer siko na étape mosusu toye awa na makambo etali woko finga wo nini boy na betali solo awat combien de fois to kolobela yango makambo awa artiste nini afinga ba leader ba mikolo na génération na bangonde bazali Ferre Fali Héritier Watanabe ba Fabrigas ba Inos Bi banan nani afinga trop ba leader a mikolo. Et puis na orchestre nini auto mona ka ba mise ba lekana ba plateau pona ko finga ba leader mususu. Est-ce que bato na eba te tango ba loba o Fali afinga jibempiana l'accès biso ka image Fali afinga jibempiana kana munoko kaka kandenge zalaka so tuni bango makambo na bango ezalaka na munoko bazaka na preuve moko te eloko moko te makambo na bango ezalaka na munoko numéro 1 na bango ezalaka na munoko e moto ya yambo na bango ezalaka na munoko bango basala yaka ba soldat kaka na munoko nyonso ezalaka na munoko ba bien na bango eteka kaka na munoko basala ka ba marketing na bango kaka na munoko mais soko yé na réalité et ça différente réalité ça différente biso sto salaka étonné awa Alexis Weti abenga Junana petit Junana oui ba wario musupe bazalaki ba félicitaki mais ebele ba wario neti ngai na zu exemple neti ngai na mona ngo eza mal propre ko ba bongo et puis to mona communauté ndenge telemelaka ye ba to ebele ba telemelaka ye sikoyo to uti ko mona soi-disant directeur artistique ya orchestre moko o azobenga mama Mbiliabel petit wana aodongola ngai nani yango akondane même soki na orchestre na bango to ba fanatique na bango ata mutu moko akondane artiste na bango azate parce que c'est tout à fait normal et pas na bango et ça normal wario nini déjà afinga ba autorité ya mboka pona faveur afali makamba francophonie to mona yango fali ti akoma lettre
Et puis bato na baolo batang to mona ki c'est trop. Bana bato batelemela ki bato wana ke non leader fo bato wana obengana bango baza su pembeni na yote. Soko ba koloba baloba na musika. Mais ndenge to mona ki bango bakoma ki approcher eza su bongote. Mais ezaki nani? C'est ça qui ba fanatique. Il y a même un artiste. Ti artiste ko bimisa lettre. To mona directeur à marketing ayaki asala ki ba vidéo wana bazaki na Dallas. Pona koloba ke to lingi lisusu te. Sko epa na bango. Et pas na bango. Déjà basala yango marche wana ke bamoni batu mo bazo finga trop te to sa leader te assez désabonné na na batu wana bazana musika assez asa la désolarisation na bango bazana musika na ye a pousser bango na plus loin et ça na maratin au contraire kutu babwa ka bango kutu na ba émission mabanga. Pardon Yangoma. Junior Bouton rejoignons parole après mais balabala yo na penguna siliki ya. Ya zozwa ya uti koloba awat na tiki ngalo beka ke monsion onde mulai boy na oui na dobine peka ke jeune wana oba benga balabala asiliki ya changa na fa jeune wana benga ke balabala asiliki ya sali Paul oyi totia émission wana nde bafingi inosbi na leki na nga wana na yeka ka wana ba insanité zali nguna na katite ya toye awa na channel video yango video fungoli caméra na balola